soki nakufi ameka koloba te ke bolamu bato baloba malamu ya mutu kaka soki akufi na réagir parce que nayebi te soki il me reste combien de temps encore à vivre, je sais pas. Et comment ça va se passer après, parce que mais bon, vivons déjà. Si mes enfants n'ont rien, moi-même, la seule chose que je peux même laisser à mes enfants, il veut prendre. Je sais pas comment faire, je sais pas. Papa Fabien Sunganga a évité. Zambe na buya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoyemela kayotono pe pokwa. Mbote balandi MDG de TV Mafuta Sikezalinga wabino la grande dame avec un grand G. Kande to mesana waya kopesa bino basango pe kopesa conseil. To lisu lelo na lisolo ya pasi. O ezali d'actualité to moni to yoki déjà ebele balobeli yango. Eza kotambola eza kolobama esali pasi lisolo pe mawa. Papa na biso VK Vital Kamerhe o azali politicien na mboka Congo. Et aza oya zali na yebi penza fonction te titre te tout ce que je sais azara directeur à cabinet à Félix. Tant Félix a zubo konzisika actuellement je sais pas ce qu'il est devenu. So aza un titre nini bande obolim sana yebi te. Bandeko VK maman ya bana na ou encore mwasi na ye ya liboso sa femme légitime aza mourante aza entre la vie et la mort. Et ça li pas si peu makoyoka ndeko mwasi to pe mama zo lela lobi ayebita tikal na mikolo boni ya ko vivre à cause to pe suite ya malade o azana yango. C'est quoi l'histoire ya likambo maladie o et puis pourquoi etamboli mokili mobimba? Parce qu'en réalité eza eloko oyo fallait zala confidentiel hein, secret mo ya famille. Et les solo moko kaka ya famille mais etamboli na toi les bimi lelo et pour batu nyonso ba comment olobela po biso nyonso to sa ba émission et c'est que ça ne va pas. En fait, c'est quoi l'histoire? Maman boroyoka azo ko expliquer na ochela bino ba voice na et c'est qu'est-ce qu'il y a eu tant bazali na papa na biso veka. Maman bino boyebi moi c'est africain, femme africaine et tout sur 100%. Généralement en tout cas sur 100%, 80-90% de femmes africaines soit boti baya menene. Et baya menene. Il y a rare quand il y a exception et confirme la règle, il y a moko moko bazali et ok, azane kam tonzoto mikie. Ouais. Moi j'ai une grande sœur à moi, sa cousine nangai, moi na maman leki na biso. Maman na ya mbinga mwasi, papa na ya muta munene, mbinga mobali pena so otali. Mais ya munene te ya Mireille so na pesi bino mbula ne botali na modèle azali bondi mate. Au contraire, de wana eza exception parce que maman munene papa munene normalement fala za munene. Au contraire nga maman na nga za nzoto mutanzo to mikie. Papa na nga ikutuko mannequin. Mais na bota façon na fungwa na omo okima kolia mikolo na olinga na konda donc maatro. Donc généralement bref bas femme africaine nyonso ba ya na banka minene. Mama tanga bani ko zwa poids vie veka lobi ke ye alingane ba se minene te ya alingane ba miss ya alingane ba taille mannequin. Il faut moi si akonda a salisi ba chirurgie salisi moi si ba chirurgie malheureusement chirurgien aussi mba quitté la femme prenait toujours du poids et na kozwa poids na papa kokia ngota non ba se minene en tout cas te père mo tirer libanda comme betani libanda parce que ya alingane ba se mike de tirer libanda na ko beta libanda na mama ko kite choc bino boyebi basinde tozala généralement mobali na ye bazala mobali na bala ba botine bana misato ata bino moko eko makaka un matin boye mobali azaso akomi désintéressé parce que moi ça comme en fait c'est triste en fait et regrettable je dirais. Ouais, on s'aime pour le meilleur et pour le pire. Vraiment na roka moi soki likamwa ya kozwa poids ndenge no rotinda mutu agi no commettre l'insalamable jusqu'au point où ba vie ba tokomi na danger bandeko na ngai.
bandeko na ngai eza mawa mingi eza pasi nakokoka te wana choc mama aluki a se suicider à 2 reprises amela poison likolo ya choc aokoka te à 2 reprises amela poison akufa na ye parce que elle ne pouvait pas supporter bandeko boyebi on est différent bazou ekeseni mutu musuzu ekotinda asala moko boye musuzu ekotinda ke bimana camarade mobali musuzu ekotinda yezu etindaki ake kombiboma parce que mobali na ya linga mobali ne mingi mobali aotala sute mobali aso intéressé te akomota libanda et esali ke plus tard ba répercussion à poison et bandi ba effet na nzoto na minute sonne tozosola boye mama ana problème à cancer et habita tikali na mikolo combien ya ko vivre siko ya mabena ya pasi koleka dans cette histoire ezake non seulement veka tika ya kenda asundola kipaka ete ni bana ndako oba ovanda actuellement ezali na kombo mama mais veka a utilisé ki veka na ye po botole ndako wana yango mwasi wa olela lelo so akufi la seule chose wa kwa kotikela bana ya ndako wana quelle méchanceté avec tout ce que Kamere a comme richesse comme argent comme avoir alors que nous relandelaka ndako wana bandeko na ngai naebite so Vital Kamere rolande émission oyo so bandeko bokotindela Vital Kamere émission o bato bazana ba numéro ba politicien na mona mungo musu liste ba numéro ba politicien bandeko défiler nazo ba soutenir ngo tindela ngango liste penda ba mali na Kabila tala ba numéro ba ngonyo so ya téléphone vraiment na éviter message na so na mona ngo penda tindela Vital Kamere émission o alanda papa comment tu peux être si méchant bon ma balle est en réalité belé généralement les hommes ne parlent pas biso nde basi to rala mingi ezala patient yo kanga pardon biso basi to rala mingi na ndako za so boso bene na mwasi na mobali mibali généralement baloba penza te biso nde to funda mingi biso nde to loba mingi mais peu importe ce qui aille ta mususu ndeko mwasi to mama na biso asalelo moko etikala mobali na motema cicatrice to pa mona que non na lobi zala patient yo kanga nano oui c'est vrai ya ezana lo moko te raison moko te wa ko agir de la sorte mais yo kanga nano yo zala mbangu mingi mona ba réaction na banero loba il se pourrait tam soit tikala na pota mona motema lo momo so sala OK no tina point à faire souffrir et même tina ba dernier jour na ye ton a dernier souffle na ye ce qui est méchant mais ne fils que pona bana parce que les hommes généralement mibal bazabarankini mibal bazabarankini yana mibal ebele ba posa ba acte des apôtres sataniques envers basi na bango to pe basa na ba mama bana na bango à cause ya ba makambo moko boy o basibisa o kapenza yo zela na olakisa yo akei pe nda asali bêtise moko OK na mato ina yo ki yango kokite okoko yokufi les hommes sont généralement comme ça bazabarankini na mo expérience muke ya vie nango ya vie na nango na yebi makambo Vital Kamere botina mwasi bana misato ne fiske pona bana ba makila na ye aokoma na ba niveau te mwasi alobi ndako wana ezaki na kombo na ye mwasi don ndako ya mwasi mais Kamere a utilisé ki Kamere na ye basali so pe ba falsifier ba document basali so nini pona nini balobaki mwasi wana signer ba papier ba botole ndako wana mais attendez na ebité bandeko Kamere n'a pas besoin de cet argent. Il veut juste faire souffrir la pauvre. Naebi eloro moi soit sala été bénéfice que pour na bana. En plus elle est souffrante. Vraiment soka ko ko zongi sa motema sima. Afungola motema sunga moi sur azana jeune a omonana. A aidé ana Kamere multimillionnaire. Mbongo 100 jours ezonga te bandeko. Ezala combien? 60 millions? Mbongo 100 jours ezonga te. Sans compter ba détournement misusu. Ye on a passé à Bima prison, à bendi boté mikolo yo bato ba mona na babilili ba yebi Kamere mikolo matama do tali penza aspect kitoko. Alors en fait, il n'a même pas besoin de cette maison. Alika faire chier, to pas faire souffrir la pauvre. Papa, moi tu as obéla, moi tu as obéla, tu peux pas. Oko koma la ba niveau anate, en plus bobo tine bana misa tu ne fils que pour les enfants. Non. Quand bienvenue soyez. Ne fils que pour les enfants. Non profiter na pesa conseil na ba mibali to pe ba papa.
avant nakizongela na bamama pende fonde to solo là. Bamama boze bo patienter moke, j'ai vraiment à vous dire nena solana na papa. En tout cas les papas déjà premièrement nzamba pambola bino pour motema bozana ya monene ya komela motema komela parce que les hommes valaka en tout cas so mon mobile abi lobela to aganga aloba mingi ya mobilité quand na auto loba ne bandeli les hommes généralement baloba apenzate. Moi je me rappelle na passa ba moment turbulence ya makasi na liba nanga c'était plus ngam na que funda ngam na que funda na belle famille tala leki na bino tala mwana na bino, mais lui en aucun jour attention bande bino boyebi ba semi ke monde bazalaka ko funda peso yeleki ko baluke lioko o mais yo moi c'est ngo siko ya zaka parfaite ka yo ne ba funda ya sala nini aloba ate les pauvres. Généralement c'est comme ça. Ba mibali baloba penzate ya ona bana loba mibali longo yana mpona mitema bozana ngo ya komela wana eza malamu parce que mobali il faut azana ba maîtrise. Mais na osenga na bino tango bokoma pendo au point ya kosilika ya kobosa na nyonso bosala mabe etangisa ba makile belé bandeko mutu lokola Vital Kamerhe penda ana tina ya ndako. Vital Kamerhe tel qu'il est là ana tina ya ndako ya Afrique du Sud avec tout ce qu'il a ana besoin en côté alingi juste à faire chier moi sur alingi juste à lelisa moi sur. Moi je connais une amie à moi à Hollande émission parce qu'elle a une émission dans mingi. Ma chérie, je te salue. Bon, autant comme na mboka te. Pam, je te salue. Papa na bango. Alinga moi si moi na moki. Moi si wana azwa père à langwisa ya laisser biloko. Le papa bossa na famille. Vient azali na mbongo belé de compte final nyonso moi si wana ndumba. Imaginez bazali na bandako. Donc moi si wana ndumba mtokoma ko gérer nyonso. Mais papa na komaki de tikala eka mokie ndako oyo ya munene oyo parce que bana basi bakola ekolaki ya moment bana basi bakenda ba mabala ka mère mutatikala na parler. Donc père akomaki penza au point mukeka etikali akende ko teka ndako wana ya munene siko objectif ezaki nini moi si ne mama bana ye atelengana vous pouvez imaginer et puis abandolo bango oka sola na bana ya bina zo ko teka ndako wana bozela mama bina ko telengana. En fait, c'est ça les hommes. Généralement, mibal bazar. Bon, mais bah, on est qu'on regretter après. Parce que les papas en question, gloire à Dieu, n'a mis tourné dans le sol. Bino boy. Azongandako. Mais très malade. Très malade. Au point où on relais ça. Et c'est ça, mibali. Bah, on regretter d'après. Tokangi parenthèse wana. Na bandoro lo baboy papa. Place bat bavandi, ma bezanga, surtout en couple, il y a toujours des réalités. Mais tant que on a point c'est vrai, un moment de divorce c'est la solution. Quand on a le barango, botala ape sima. Yo boti bana na moi si ne fils que pona bana wana. Ata moi so na so zaka démon. Lo ngana lo baka démon ya moi si démon. Ata soki moi so na zaka démon. Toi zaka serpente. Do serpent ya moi si. Mais kobo sa na te bobota bana na bana makila na yo. Bana na baba héritier na yo. Tu peux pas la faire souffrir jusqu'au point, en tout cas, il y a commisé na souka, il y a aussi l'issaye, il y a quoi achever. Non, c'est méchant. C'est méchant. C'est méchant parce que jusqu'au preuve du contraire, banana ba makila na baba na yo. Bazaba héritier na yo. Ezalagate, bandeko sali pas si pe mawa. Bandeko moi ce soir akufi lelo. C'est vrai, caméra zo régné, mais bon di melanga et l'écart ma existe, hein. Po boyo kama loba zo loba. Alobi Bible lobi bénissez vos ennemis. Babilo on est baboy. Tala malobeza na nguya. Malobeza na nguya ezana ba moment mo na vie atoza muto ba kisi yango ya makasi. Ata yonde satana. Oyo lona d'une manière ou d'une autre obukango. Eza ba loi ya nature échangera te. Yango évita ko sala muto mabe. Toi qui m'écoutes. Eza na relation amoureuse karaté, na vie normale, na vie quotidienne, évita ko sala batu mabe. Les karma existent. Les karma existent. La Bible dit, dans Genèse, je crois dans chapitre 8, to 7, tant que le ciel et la terre subsistera, la loi du sémail et du moisson existera toujours. Donc, ce que tu sèmeras, tu le moissonneras. Je crois dans Genèse 8, 22, son abo sanité. Bandeko,
tout ce que nous faisons en bien ou en mal. Et on a battu le fait qu'on a position morobo ya makasi. Neti vital, aza veka. Imaginez muta koti bolo mabimi. Asali babimi yoma. O kapena a posé ba acte des apôtres diaboliques. Mais abimi boloko. Après, il nana abimi boloko. Mutu fala beta 20 ans. Donc c'est que azangangi. Oh, quand on a vu son monsieur andolo ba ngangisi. Père son âme devait dire gang. Yano ben ngangisi. Do ngangisi. Anambongo azana banda kunda koute. Ba eza koute lo na olobate Congolais nyonso ayebi que Vita Kamere n'est pas n'importe qui. C'est un multimillionnaire. Je dirais même milliardaire. Bon, à 100 jours raison ate. Ba bato yo donc nde tozola lamuka. Baza ko kotisa na ndinga osakana te. Siko papa. Vraiment, motema ngo ya yo ya ndenge nini. Motema mabe yango ya ndenge nini. Motema mabe yango ya ndenge nini. Motema mabe yango ya ndenge nini bandeko na ngai. Na otela bino ba voice ya mama o na suka. Esali penza pasi. Mais j'aimerais na pesa na conseil pe bandeko basi. Pesa conseil pe bandeko basi. Il faut olinga mobali na yo. Faut sepelisa mobali na yo. Mais ça n'a pas de limite. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Ngala ebi moi si moko. Bazara ba fiancé. Qui chéri te qui makango te fiancé penza ba fiancé yo ezalara famille yebi ba robalana. Me karande ezalara ya ko tout anara parce que comment nango ya nango souté eloro yo ba période ya kala ba koko na biso nde ba bana ko respecter ba principe sous mais lelo ba bonne mère se kufa nango ba marambo bele ba balandela ngo souté ki makango kutu fiancé kutu te ki makango ka ya pamba bolingani lelo buka lelo lia lelo lamba lelo lia lelo bobani ko tutana et na ki fiancé wana bana ko tutana na bango moi ça kangizemi mobala ebise non ngana nanu na prêt à kobota sikote to bala na biso oui mais donnons le temps au temps par rapport tozela nanu. Moi je suis déjà grosse, oh non, ça a problème il faut avorter. Et la femme ne voulait pas mbala lobi non, ze mona ebima. So lingo bomba ze mona ngana balote parce que ngai na posa obota nanu sikote. Bino boye bima bango ndenge ezala surtout na ba Afrique wana. Mobali ninga pesa likolo mwasi. La femme était obligée andimi à keko avorter. Zeme compliqué. Avorter mais compliqué. Lelo ne sona bino boy. Moi soana ko concevoir te. Abala na yeye. Mais finalité za mobala omane obima libanda. Ko obima libanda o mobotane libanda. Bomoni niveau. Bota niveau. Eza grave hein. Et alors mokete hein. Et alors sakana ngote. Tala dégâts. Olongo lisi mwana batu zemi. Zemi est compliqué. Alongo liango pona yo, pona yete mais pona yo. Mais tu es incapable ya ko supporter conséquences au tikeli mikumba. Yana moi si moi en France, na Belgique. Babala na bango, bavana na ndako moi si na mbal bazala na bango bien. Ka ba réseaux sociaux nde memeli biso ba mambo belebe na ba masolo bat bagina ko yoka gauche yoka droite. Ba vivre na bango bien na libala na bango. Ba boti pe déjà bana. Mugo musu mobali ono ameka na sima. Asa sodomi. Akoti na sima. Place basela kaka ba ne obolimbisa. Et pourtant na lo basima, batumsu bakanisi ke non. Et batumsu ba kokanisa, j'allais dire. Batumsu ba kokanisa ke alekeli ka na ndinga sima mais akoti na voie normale to pe place ba kota wana normal. Te ya lingi no te na meka ngona no ezala ndeni. Ake ko meka na sima. Tellement aza anaconda tellement za anaconda bandeko ekenda ko bouger biloko kuna na minute ne no sola bino boy bandeko mwasi wana amo bima mai esalaki mabe bakena hôpital sali mwa ba complication après comme il faut ko bande génique ti etanga rara ebima eka soute en fait c'est compliqué. Il y a des choses à ne pas faire. Tika ba salaka
basalaka ozalaka no bien okoki komeka bamakambo mosusu oyo osalaka no yango te eokrelo ba problème botala mama bato azalaki bien oyo te alinga basa minene te kesalisi chirurgie tala ntango obala mwasi to ntango ozobala mobali faut s'attendre na bamakambo mosusu mwasi nyonso yango na koprofite na loba na mibali mwasi soki aboti afungwamaka so olingaka basi ya mike nayebi te avant obala zwa temps ya ko réfléchir des fois parce que pa probabilité eza ebele ke mwasi oyo ozobala ana lobi aya monene siko soki olingaka basi ya minene te donc okobala po divorcer nayebi te eske tobala na po to divorcer to esengo divorcer lobi eza esengo ya kodivorcer je sais pas eza nini penza donc on se marie tant baloba sango to pasteur même na mairie que on se marie pour les meilleurs pour les pires bato ba réalisera pire te bato ba réalisera pire te moto omona kaka ke non et libala et puis pire azoyeba te ke un jour le pire ekoya malade ekoya problème ekoya récemment na olanda témoignage moko ya maman ya Bostra kala te kana ba question réponse nde bapoza pasteur Charles Bameko maman na lobi ke mobali na kota ndako je sais pas ça fait combien d'années moteur esala asute di ya maladie maman baposa nzoto na ba moins 3 moins 4 degrés ba malilo tozala ngona ba hiver ya mikolo mais maman kangi makolo nzoto zoninga na me ana choite parce que aboya trahir mobali na ye mais mibali combien ba osalango que moi c'est un malade nzoto e répondre souté avant d'y payer talaka munene ka ya pamba moi ça fonctionner na normal ba chaleur ba moto nzoto eza nango mais pokaka elle a pris du poids mobala linga basa minene tetala ake ko malmener mutu jusqu'au point où celle c'est ba chirurgie suki wana te et chirurgien ngo simbité a combiné au bima libanda moi ça ko quitter a kemela poison lelo obota masolo to beta lelo la femme entre la vie et la mort ponani pour mobala ebisaki ake il faut konda tellement linga basa minene te ba conséquences néfastes yango na loba ina osola na basi mama il faut linga mobali na il faut linga libala na bandeli po ezala te que no conseiller ki biso ke et kolinga mobali te to sala beauté ko te mais il y a des choses à ne pas faire na libala il y a des choses à ne pas faire kapo sepelisa mobali balanga nzembo bayemba mobali azala mbeto l'hôpital bayemba on tina awa naza ko révolter basité non loin de là mais il faut faire comprendre basi il y a une nature dans l'homme et ça la masculin chez tous les hommes et ça la sambelaka et ça la pasteur il y a moko basé belete les hommes fidèles basé belete parlons des Africains parce que tovani na bamindele na bamboko yo ils sont différents bamindele infidèle bazali mais généralement na lobi général cas général mondela zara fidèle. Par contre cas général chez les Africains il y a mibali bazara ba infidèle majoritaire et minorité mindele ya ba infidèle baza ya moko bazali ke a tromparapé mais et pas ba africain majorité nde ba trompaka minorité nde baza fidèle sur 100% ya mibali na Afrique en tout cas 90 à 95% baza ba infidèle yango moni l'homme noir a normalisé infidélité à mobali infidélité à mobali ezalaka big deal te na Afrique ils ont un problème te ils ont un big deal te pour à mobali mais à moi cité c'est vrai à toi encourager te le but que moi si faut infidèle mais il y a moi si ezalaka fin du monde et au moins c'est tricher et puis généralement baso bazala infidèle na mibali na bango na Afrique mabalo ane kufa sur 100% lobaka ke
mobali kande muto ayebaki bato mosusu bayebaki te so ana motema limbisi mosi vie continuer mais ata so azali na likanisa kolimbisa soki kaka eyebanaki surtout famille eyebi to belle famille libala na evanda te ouais mais par contre infidélité à mobali au contraire même famille à mwasi kuto ka bazobisa mwana bango ke non libala ezala ndenge wana il faut supporter toyebi yango ezala bongo toyebi yango yango moni balanga nzembo bayemba balobaki mobali azala mbeto hôpital. Pourquoi? Parce que mbeto hôpital et yamba maladi moko te ayamba malade ebele wako ya lali arobika kokende mususu akoya. Donc c'est comme ça avec les hommes. Mobile akoyamba embrasser parce que mobile chez nous les Africains c'est comme ça. Yango moni na lobi faut faire très attention. Il y a des choses à ne pas faire. Maman yo linga mobile na yo mona neti que non yende mutasukisi mukili oyo. Donc après nzambe zaye to payer ça avant nzambe. Oui parce qu'il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes comme ça. Bato ba problème koluka ba complication bilibili na ebi moko na otanga kombote bandeko mama mukolo mama ya mukolo ba période mo mobala kenda Kongo banda mobala kenda nzonga nde mobala bala kuna mama wana aluka zonga jeune fille mama mukolo aluka zonga jeune fille na mona na nzela bande on a reconnaître été so ba ina ko tshesa anowe mama Miss Kakate, mais ça là qui peut l'engue, Kondi, waouh! Mais tellement, nzoto ya ka nzoto, quand on a auto-expliqué, bino moi, c'est femme africaine, nyon soto dans la banzoto na biso. So peu plus tard, aya rolong le lo, on a tchara na nzoto, so qui peut nini, parce que modèle a kondaka bande, on a Miss, penza comment la bataille 10. Bino boy ba femme africaine, surtout so maman c'est à 6 ko bota, en plus maman na bota bane belle, 6, bana 6. Bana ope basi bakoli nzoto penza nzoto de bataille à cause na bataille 18 voire même peu 20 mais imaginez muto longo na taille 18 ti akita comme na 10 12 mais ça affaire donc à se sacrifier comme soki ndenge nini tant mobala yeko zonga mobala vani mo ndambo après tant ba réseau ne sota qui kimpe telemi susu azongi le susu donc c'est compliqué et on a le balabande quoi basi poto chité na tshela bino ba vosa mama na bokanda zolela linga mobali na yo linga libala na yo mais ana ba réserve ou encore na ba limite ya ba mama susu il y a des choses qu'on ne fait pas ya ezana ba mambo yango moni ta fiançailles ils ont un moment de préparation. Il y a soki boza compatible moi si na mobile faut bobalana parce qu'incompatibilité ezalaka na ba domaine belé. Tout ça na ba incompatibilité sur le plan sexuel ou sentimental émotionnel comportemental nyonso wana kontaka batunde ba yebarate voire même spirituel. Oui, Bible zolo bana Amos que batumi baleso ba yokanite bakotambole longote je crois Amos D4 so batumi bale ba yokanite bakotambole longote donc tant incompatibilité zali entre moi sina mobali na bandenge moko boy na ba domaine moko boy faut pas continuer nzela yo zulu bako olanda émission oyo obali nanu te tala kotala lelo te kotala ka présenter pardon kotala ka présenter parce que le mariage, c'est pour la vie. Tobala na kate poto kabwana. Ngana yebisa bato, liba les a copie ya musala te. Que copie simbite ozo musala mususu. Et à qui to côté, surtout caché à divorcer, surtout pas moi si. Yango mama make up mind na yo papa. Et mingi basi parce que la perdante c'est la femme. Moi ça elle a toujours perdante. Est-ce que boye ba na mambutu? Moi, ça a toujours perdante. Mobile a la vie, à sali bouzo, à se ressaisir na 50 ans, robala robota. Na 60 ans, robala robota. Surtout sur la moi, mike naï. A moi, c'est jeune fille, mais c'est pas le cas pour la femme. Moi, c'est un temps limité. Moi, si, na âge ya kobota. Après 45 ans, ménopause. Bah, ménopause, elle est le coup qui parapet souté. Au quand on a trentaine ménopause, vingtaine ménopause. Mais généralement, après 40 ans, et comme à moi, bah, risque. Donc, maman, tant que yozo kota rassure-toi que au vana libala wana.
s'il y a des choses, oh, yo mo réaliser que ah ouais, à moi pas si mais aux chara mutu makasi pote nzamba kosunga. To pe na reforcer. Oh lela, oko lela. Siko okutu na komi na 40 ans na te, nde faut make up man de na yo. Parce que le mariage c'est pour la vie. Bon, ba divergence moro mona ke en tout cas, c'est un peu compliqué tika et le qui tika ezate. Ba exigence moro boy tala et le qui tika ezate. Banda de bo banda déjà ko solo là. Aye baka déjà que lelo okoma pe munene. Ndingo amuke ono za na taille soki 10. Nga vana bala na za na taille 8 hein. Nga na za na taille 8. Je pesais 58 kilos. Je pesais 58 kilos vana bala na za na taille 8. Lelo na 12 14. Na bunda. Na meko kitata na 10 12. Na pesais 83 kilos. Et c'est belé. Sikoyo. Soki mobala linga moi si ya kilote. Mais kasi ba le kufati. Posons-moi ba inconvénient. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Âge tant que pousse na mambo belé changeaka. Nzoto échangeaka. Ozaka jeune fité. Okozalaka ndengo zala kité. De tant que s'engager, hein? Bozo ratango solo là. Bo planifier ka futur, avenir. Ezakate boba na pona lelo no boba na pona lelo kate. Boba na pour la vie. Boba na pour la vie. Ndengo ozana vingtaine. Tant ozana trentaine, ozabonte na quarantaine, cinquantaine, ozala ndengo wana te. Donc, ce qui a linga basa minene te, c'est le temps ko solo là. Tout n'a déjà chéri. J'ai taille 8 ou 10. Et demain, so na comme na taille 20. Ça sera comment? Tala air yango mama solo laka. Solo laka e. Solo laka. To souhaiter ma bête. Mais malade eko koma, eko ya lobby. Tu dois te rassurer que la personne qui est à côté de toi t'aime de vrai. Et à supporter yo. Parce que Bible zoloba. Bolingo. Et luka intérêt na yemo côté. Bolingo sala ma bête. Le vrai amour. A sala ma bête. A luka intérêt na yete. Ya yemo côté. A sala. En fait, bolingo alinga toujours intérêt. Ya commune, hein. Surtout loba. Si photo loba. La Bible nous parle, dans 1 Corinthiens 13, je crois, nous parle de l'amour. L'amour est patient, l'amour est doux, l'amour supporte et tout, l'amour pardonne et tout. Quand on aime une personne, il faut à la prêt à pardonner. Parce que toi, tout, tu fauté. Babilo on sur sa compte. Dans la bisuko zo chamutu, en tout cas, na ou me la pendate na ba émission, mais ça na s'attarder awa. Et nzamba linga certainement sur la na mutu moko. Maman, papa, c'est l'État. Je parle plus aux femmes parce que victime est à moi aussi. Perdante est à moi aussi. C'est méchant. C'est méchant. Comme ça, moi si maman banana yo. Si na niveau o, bande ko sali passi. To comme na biso na suka. Boyo ka ba voice. Ya maman na biso. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous verrai prochainement. Yo s'abonner na m'abonne-toi. Moi like et ça l'ira bien. Moi commentaire et ça l'ira bien. Merci. Comme Nasuka, papa Fabien, éviter ce qui n'a koufi. Ameka goloba te ke bolam baloba malamu mutu kaka soka koufi. Na réagir parce que na évité il me reste combien de temps encore à vivre, je sais pas. Et comment ça va se passer après parce que mais bon vivons déjà. Si mes enfants n'ont rien, moi-même, la seule chose que je peux même laisser à mes enfants, il veut prendre. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas. Papa Fabien Sunganga a évité. Évité. Basalanga ba chirurgie. Après tant ou a commis malgré la chirurgie, avec la malamu teazo sepela kakate. Comment il a mis la poison. Poison wana et salam et baby sanzoto nangai lelo nazo payer les prix. Mais malgré ça, éviter na comme na suka papa Fabien. Éviter ce qui n'a koufi. Ameka goloba te ke bolam
bato baloba malamu ya mutu kaka soka Zambela